sheni shiri papi ninda shaiwa kaitana kuningune papi ninda baiwa namo utengeta namo ekobe namo kurera namo. Bonjour, mbote minga bien, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez malamu? De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batelakine ezali et vous de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nalinga toujours ko ba ke ba ebanga ba balinga kanga ba oyo basipela mama Eliani tu ba obaza abonné na kati Eliani TV mais pe ba obaza abonné telenga toujours ko ba soki bango pe bazali malamu parce que na biki na kotala bobo moyo que votre deuxième maman va bien. La reine mère, elle va bien. Appelez-moi qui m'a qui a kakalko na obaxi maman tout beto babakisa ka ba kombo. Na le baso za mutakanda kotala ngate poko sepela na ona ngate so muko za mutakanda kotala ngate po muno ko sepela na ngate olio vimbisa motema tango ko mona nga malamu ozapenga otala ngate so kotali ngate ko za malamu mona kana na moye bakisama eko za la te so ko za mutesengo wana ndo tala nga pourquoi na le baka bongo parce que na linga ka so ko zo tala ngai oza ko sepela no zo tala nga oza ko sepela te so muko za fanatique ya voter ko tala ngate malamu sanini ozimis na yo okangi ozima te no okangi be bonga ya to bana zape Eliani TV na kotala ya mote ekozala mala pona na betsa yo libakute et voilà merci minga na bien surtout oboza déjà abonné na Eliani TV chez mbali boso na kosena na o s'abonner après avoir ko s'abonner activer cloche de notification pour que okokaka ko rater ba émission te so ba émission ce qui compte dans kati ya chaîne na biso na kalisi bo monde na komi wana libala ya commission na tango akala batumi babala kama bala ya commission bafanda kana ngope malamu mais na tango lelo tant tozo bakimokili échanger c'est vrai peut-être que mokili échanger makamu mingi bande ko sala matango akale bande ko simba na mukolo lelo ezo simba lisusu penza te même na bato bazo sambela bazo ko vraiment kozala na motemo wana monene ya bonzambe te parce que la chair est faible. Avant que le côté vraiment la carte bozinda lisolo to kotala nano Toronto City VIP de Maluku poto ya poto mboka moluka to ya koluka soki tozui simatosa nini tozonga na mboka na biso Congo to kende ko somba poto tonga ekolo alors totala nano publicité Toronto City VIP de Maluku après to kota na carte lisolo na biso ya lelo nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare yo mona presse to pasola tela tala ngai muninga mama mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir
Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Voilà, c'est tout simplement formidable. Nenge papa William Otikoloba, c'est vraiment formidable. Boye kinga mo amelia ni tunakoma wana na mona yango. Kwa hésiter kututé pona kosoma mabele na ona Toronto City VIP de Maluku. Bino moko bomona kingai moko mama elia ni tu. Na kenda na city wana na lakisi ngape na zo yanga 20 sur 22 fois na Toronto City VIP de Maluku. 20 sur 20 bala mais balezole. Na zo 2 fois 20 sur 20 na Toronto City VIP de Maluku. En tout cas suite c'est vraiment qui toko ça la confiance pour regretter nous faisons déjà cadastré dans papier ko telenga na kututé au retour ça m'a que les démarches sont le par quarantaine yo kozaka na besoin ka tek ka pamba pour aya ko dessiner aya ko bongusela yo ndako yo kozaka ko besoin ko kota OK to kola to solo mom ke makambo eteli mabala to biki mingi biso atoka na concept na biso ata to ke gauche to ke droite to za toujours na concept na biso na Hélène Minute TV oyo lisona za betela bino eza lisolo ndeko moko mobali ya betelinga ipo ayebisanga ke mama ile anitu makambo za ko matango akala ezaka na tango akala mais na tango lelo makambo mingi vraiment tozoko ko accepter yango te ndeko alobi ki aza na kati église moko mobali mutabenga aza na kati église moko songolo eska sambelaka mama mo na kati église ona mona kandeko loko azaka ye moko papa ozaka na mwasi te ate nazaka na mwasi te ozaka na mwasi te nazaka na mwasi te o likambo te nga na kobalisa yo leki nanga ndeko na biso mwasi mama oyo ye moko asali commission pona leki ne ya mwasi apesa leki na ya mwasi libala epa ya papa moko na kati ya église papa on avait aucun problème te azama leki na nga za bien komitungisa te tout ça ekitake mataki ningi za kopso mobali sa mutu il faut tchaka ma pilipili na mwa osa publicité ya bien pour basani ni pas kondima OK d'accord alek basali ningi za la kaka basololi pona mama oyo abalisa leki na mwasi papa oyo asali donc na sali o mobali asalaka OK mobali akoki kosala mameli ya nitu pona bengisa mwasi pona poto po asala nini akoma mwasi nanga papa alobi ke mameli ya nitu nazo déception mwasi nazalaki na liboso mwasi nazalaki na ye to bande kovanda na ye mais namona ki mwasi ki na bolingo nanga te mwasi alingaki ngata bande kolinga mingi kaka mwa mosolo nanga ndelo ko bande kolinga mwasi namona ki lokwa bande ko profiter nanga nzamba lola amdunga nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali koteka mabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare yomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.
papa oya ebisinga ke moi ça bazaki na liboso azaki profiteuse abane ko profiter abi naza mobali moko nazaka vraiment la bonté nazaka bien na betaka nanga moi c'était na fingaka moi c'était na ngana ko sala moi si ma bête en tout cas je me comporte bien mais na mona ki moi ça naza ko profiter na bonté na ngai abane ko linga mingi kaka mbongo na mona ke simba ki suli en tout cas bona ke ko to ka bona ki na vandi tamulai nga moko na kinaka na église mais maman oyo ye muteko ko proposer nga ke papa yo zala ka yo moko pona nini na pesa yo mutu na bali sa yo pali kinanga lokola za mama église tozaka ni église na ndima ki asali ni apesa nga mutu alors papa oyo alobi ke bimisi mbongo abengisi ndeko oyo mwasi aya na poto ndeko mwasi aye poto kokoma ndeko mwasi akomi poto aye pa ya papa babandi kovanda na papa bandi kovanda na papa ndeko wa mwasi alobi soki papa nga sa kaka boy lelo te soka lingaka simba o te lelo nazoka nzoto bien te asala kaka boy o te abi mama finalement likambango eza nini so na bina simba na nzoto na simba na nzoto te to sala boy olingi boy te yo ye libala nga na futi billet na ngai yo ye ana ndako ye pa na parce que na futi le billet na seli ba dépense o ye pe banda na Afrique tozo solo ke mwasi na mobile oye awa oyebi koyeli bala eza te koyeba baje oyeli bala siko baje nini ozo sala na ngai boye baje oyo eza modèle nini na simba ona simba te na sabo na sa te na meka ko toucher na toucher te na sa finalement c'est quoi oyaki libala to yaki osala nini mona mosaka nazo kanzo to bien te nazo sala boye te lelo te so papa bengo so lelo te tokotala ngolobi tokotala ngosima papa alobi azo vanda na mwasi neti azala mwasi na ndako te eloko moko échanger eza te na ndenge azaki mona ndenge azaki na mwasi na ndako papa azo comprendre te abengi mama abali kobisa mama mama siko oleki na yo oyo balisaki ngai ndenge nini moto ngo obalisinga soki ata tobitekele na makambo elekala mopanzi lelo te nazoka mokongo pasi ezosalanga boy boy papa oyo alobi mama Eliane naza mwana moke te naza mokolo na bandi kotala ba attitude ya mwana mwasi na kati ya ndako nazotala nga habité na moni place oyo bolingo penza eza te na vandi sinde ko mwasi na yebise nga lobi oye na yo poto okomi na yo mais na étude nazomona te na vanda na yo olingi nga to olingi nga te mwana mwasi alobi en tout cas na kosa ote na ndenga mabete nga penza na nga na bolingo na ote na lingi na ngai te eza ka ke ya mutu yebise nga kazolinga mobali olinga te po ani parce que ngai ina mbali ya boy apese ba détail mobali oyo alingaka so mobali oyo bazolaki ye eza nango guna ye te yango azoko ko supporter mobali wana te yango azoko ko kovanda na mobali wana te po eza guna ye te apese détail te ngalinga mobali nanga a détail ngalinga mobali nanga azala boy nanga mobali nanga azala boy nanga mobali nanga azala boy mais to banda ko solola na yo ti obane ko bona ngape na video ona musika nde na banda ko mona ndenge na mona na pembeni eza ndenge moko te mobala alobi mama ni tu na lembi nzoto okake na lembi penza nzoto moi c'est na Kinshasa zaki très gentil très poli amoureuse mama ni tout tozo solo là azaki gentil za poli za amoureuse ngabika na zui moi c'est surtout que na zui moi c'est na ndenge église mama église muta proposer nga sike penza makamno se kozala bien ok na mikosaki yango papa na benga po ebisanga na eko réclamer ka te pona mbongo onga na dépenser ko bengisa mwasi na poto na linka na lobeke mabala commission mingi le suka malamu te suka kama pe pourquoi tango akala basi bazaka na ba exigence mingi te moi ça azalaki kaka avant d'aka na Bazaïr bazui mobali azana Kinshasa bazui le ka koli bazui moi le kwa koli uti Bazaïr ba yeba pesier bazui le moi le kwa koli uti Mbujimai ba yeba pesier bazui le moi koli uti kuna na nini na mbanda ka ba yeba pesi basi akala bazaka na exigence makasi te pona mibali eka ke famille balisinga bazaki kondima mais mokili ya lelo eloko oyo telefone oyo mama yake na mama ebebisi makambo ebele internet oyo réseaux sociaux ebebisi makambo ebele lelo eza so mokolo ya kolukela mwasi mobali te oyo kolukela mobali mwasi mabala ya commission esila kala na mokili ya lelo esimba aso te papa na yebisinga loba mama Eliane po ete ya bandeko mosusu ke oza
parce que maman ya sambelaka to papa sambelaka proposer yo mwasi on dit bolingo bongi bato mibale bayokana bolingo ko présenter ko na présenter yo mwasi to na présenter yo mobali il faut ko yeba goût mosusu ezali oui ba présenter eza goût na yo mais soki eza goût na yo te moyen libala eza malamu eza te moyen bato bafanda malamu eza te boko kovanda malamu te soki eza goût na yo te parce que mutu na mutu aza na goût na mwana mwasi okaki so nta habité yo eza goût na ngai te nga goût na nga eza boye eza boye eza boye monaki nga na Kinshasa oui na monaki na nga me nayebaki te ke eza boye nayebaki te ko eza boye ce que ape papa expliquer est-ce que goût wana esuka na corpulence bien pe ke na makambo mosusu reste à savoir est-ce que goût on de comment ça lobi esuka na corpulence kaka ya mutu ou bien ke pe na Dubaï reste à savoir papa na ebisinga lobi na ko conseiller mutu te na libala ya commission mama nito na ko conseiller mutu libala ya commission te donc ce qu'on a en poto mo na babengisa mwasi papa kitana na Congo mwana na mwasi ngo bova na busola bile mibale bo sel pe makambo nyonso au moins que moi ça sepe na osi mobali papa lobi mama nito na dépenser mbongo nanga e bongo ye mama leki mama ya église ko kabela pe yango so to kote na église na komemela ke kozongisa pona nini parce que na yebike aselenga commission libala mais libala ngo isimbi na ngote Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Lobokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, on a trouvé makambo mabala ndebo uti ko mwana mwasi na mwana mobali babalani il faut kotika ka mutu na mutu apo na mobali na ye mwasi na mwasi apo na mobali na ye mobali na mobali apo na mwasi na ye ndeko ayebisinga mama Eliane tala perte oyo ngana sali sikoyo sala ninge nini ndenge tozola baboye mwana mwasi benda tula mwasi ya zaza akenda na ye parce que alobiki non oza shona nga toza kuna ngate soki kozongisa mbongo na kozongisa mengai na lingite. Donc c'est juste pour vous dire que mutu mususu aza na Congo ana posa koya poto mutu mususu aza soki pe na posa koya tango boza kokutana eke bomona ni boyete libala po simba eza facile eza difficile parce que mutu mutu na ba critère mwasi alingaka to ba critère mobali oyi alingaka mutu mutu na ba corpulence na ye mutu musu ngamba ya mulai mutu musu ngamba ya mukuse mutu musu ngamba ya munene mutu musu ngamba ya muke alors pour na ba commission na mikolo lelo na kolobaka ke ko salela mutu commission eza facilité il faut kotika makambo ko sala bato mabala ya commission pour les autres tourner en vinaigre les autres tourner ma paix tango akala ezalaka tango akala 21e siècle lelo to communauté en réseaux sociaux eza so tango akala ti lelo basi bayebi mingi mibali bayebi mingi moto na moto il faut asala choix na ye ndeko mobala lobi en tout cas mama Eliane na ko conseiller so moto te ba présenter moto tala mwasi yo na proposer mwasi yo bala na proposer mobali ye commission
soki toboza na mboka moko bomonani ça va mais soki fo ya moto uta Afrika ya abi azoconseille yango na motu te. Voilà mabala ya commission na ntango akala ezalaka bien mais na ntango ya lelo bamama biso akala ezalaki ata bazwi ye baya bazwi mwana mwasi moko boye bake bapesi na libala moko bakoti na libala moko boye ça va problème eza te parce que miso emoni te nzoto mpe ekokende na bato ebele te mais mokolo lelo aujourd'hui komona mwana mwasi asakenda na Pierre asakenda na Marc asakenda na Jacques asakenda na Jacob bongo sikoyo ntango Zaché ntango akota sikoyo na Zaché abandi okanisa Pierre abandi okanisa Marc abandi okanisa Jacob abi sikoyo Zaché aza nde boye mwana moya vanda eza te yaona mokolo lelo fo kotikela moto asala choix na ye moko. Conseil gratuit dimanche lelo moi likambo na bisa bino yango wana lelo tokutana na santabu bo réclamer nga trop bozobenga trop mama ni tu ndenge nini ba live na sokolo ba tango sa ba live ba noza te mais quoi lelo naza na temps tokosala mon live lelo tokozana na santabu mais kozala vraiment vers 22h30. Voilà, merci mon ami surtout pour maman Eliane Nitu. Bon continuez toujours à s'abonner à Eliane Nitu TV. Merci mon ami au bout disposition na bino pour na kotalanga to pe pour na koyokanga. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe mpeshane ba betu boss ba gros bisous. Bye bye.